heureuse et aussi très fière de pouvoir être ici. Vous avez déjà joué? Non, on commence en lundi. Lundi. Oui. Vous avez commencé où? Quelle discipline? Nous faisons l'athlétisme et moi j'ai fait les 100 mètres de haie et elle le sprint. Oui. Ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po moto ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamwa oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokomutu opesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamwa oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe pomanizaboelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokomutu opesa nkolo obimisanga na molili opesa lilobo opelisa mwinda komisa nzoto etonga ebandeli mpe suka nyonso tosenga ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokanga oluwa give an exchange Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Quand on a mentionné que TV Mako Batebele, j'ai Ebele devant poste téléviseur na bino o besoin na édition na biso ya mokola lelo mama nangaye babi les jours J dans mokola ngo pena ba peuple ozela yango yo o ba G à francophonie ezo banda. Donc inauguration de chez Lelo Kalaming déjà dans discours il y a chef de l'État en tout cas le monde appelé à son excellence Fachi Beton en tout cas vous même en monde na yo na axe oyo salami na kati ya RDC en tout cas le monde na yo papa Oumela kande bozo mona pena toza libanda ya stade des martyrs donc quelques minutes déjà ma besoin de démarrer je crois hôtel na mpandi nanga bozo mona déjà peuple nyonso oyo ba pays ba français do étranger auto yambi na mboka na biso RDC je crois déjà bangwana bazo se préparer déjà bazo ke kota ko gagner le place kuna na kati ya stade en tout cas to tambusa micro na biso pona ko yoka avis ya moko simana mususu ya ba peuple congolais ya bana mboka autre baba mabele mame donc bameka muki ko pesela par rapport à organisation oyo par rapport à journée à makamongo ndenge ezoleka en tout cas babi récite à 100%. Donc ba G à francophonie na kati RDC récite à 100%. Quand on tu koloba ke longonya na vraiment na son excellence Fachi Beton na G à francophonie ouais quitter biso comme 9e édition na mboka na biso. En tout cas ezanga na bato ba yebi kaka ba yoka kaka G à francophonie. D'abord G à francophonie ou soit francophonie est organisé na OIF donc organisation internationale des pays francophones et G à francophonie est masano il y a ba pays nyonso o baloba français na monde donc G à francophonie est masano il y a ba pays nyonso o baloba français na monde ndeto moni ba pays ezawana ba yé ba habitant il y a pays français dans le monde il ko se représenter na 9e édition ya G à francophonie ou ezo banda lelo na stade des martyrs alors to le kabongote c'est que to pesa pe moi micro na biso e pa ya ba habitant donc ba eandro ba mabelema maintenant to loba pour meka muke ko pesa par rapport à organisation il y a lelo oui c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbi la petite aux éblés à la taille acceptable entre madi original donc la chaîne de référence c'est Yabiso Podcast ouais mais maintenant toujours information vraie information réelle quand des besoins monde d'autres ça vraiment les bandes stade auto benga nzunga ma famille donc on peut nous grand marmite batu bana kota depuis tongo ti siko batu ba aussi la kota te donc la kaka donc le ngonya pena RDC coup de chapeau na son excellence quand na bonjour. Comme bonne année. Lodi Kambala. Ah mais c'est Lokita et tout le monde a libanda stade. Je crois bien oye toujours que participer pour na bager oyo. Mais quand on peut c'est la moi commentaire moqué par rapport à l'organisation on est ezolekela. Et ça lui on est ni parce que 9e édition chez la francophonie et qui dit vraiment dans Mboka je crois bien que ça congolais Oui congolais 100% maman ya makila. OK de père et de mère. Père et de mère demi Dakarté. Vraiment donc quand de tata bo moko maman bo moko Gogo donc il faut comprendre biso en tout cas plaisir à trop ah mais quand on pêche la moi mouké sentiment par rapport à l'organisation qui tient à pays na bango merci
Oui, maman, tu sais vraiment dans l'initiative au papa Mokonzi, Fachi Beton, avec la vision na Congo. Donc, ils ont jamais vu Banda Congo et Banda Tilelo, événement mounene à part combat Alina Foreman. Oh, le souci à mounene penato yoko zwe sengo makasi, yango yo pena francophonie, organisation ya tembe. Donc, les Congolais na biso ba o chômeur, tous les misala te biso to kona ba service à nettoyage, tous os ba mbongo ba $500 par mois. Il y a dans 10 jours aussi $500 na yo. Paye cash, donc transport, tout le monde a dit jamais vu un journalier a gagné transport $10. Hein? Donc, et tu as au salam matin à Congo, donc c'est peli makasi, papa penda longonia. Donc avant d'aller beaucoup de zaman, nous avons longolete. Avant d'aller kaka. Ok, merci beaucoup de eux qui avaient un déco. ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala kokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te outi mosika esensiel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te matoyi eyoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te outi mosika esensiel tokomi. Ouais, en tout cas, vraiment, dès que vous avez des mato et yoki miso mona de mignon loba exact parce que j'ai la francophonie na RDC récite à 100%. Koutounde zaboé Batu boya kaka bamsuba bima bamsuba kota pourquoi parce que place ezate alors to mekano ko izome baba via ba bandeko to yeba nanu place sili ba yoki mais pourquoi ba kota kaka ba ozala wapi je sais pas ça sentiment ya marambo na RDC to ndenge nini. Bonsoir. Bonsoir maman. Kombo nani? Kombo nangeza Musiangu Jérémy. Ndeko Musiangu Jérémy to monyo na kati kuna déjà place ezate mais to monyo ozo kota kaka mekano ko présenter ba sentiment na eza vraiment nini? Eza papa histoire. Voyez, bandeko, papa la biso va vivre kala. Va vivre que aller forcément les bunamaka. Va mettre la biso le leke. Ni ba borsa mo bazaka ko na bundaka pe comme on a aller forcément. Ngabe on rencontre la bande na ngake. Na yaka la commission na ngaka na Congo de francophonie. Et ça m'a dit précisément Congo avec la fierté de nos autorités, on va saluer tous les moyens francophonie et betama awa. Nous sommes très très contents, c'est pour cela que émotion nga ya koya Martin malgré tozo bima malgré tozo kota, ngabina participer dans foot en nyonga misu na mona pe. Donc organisation na pays na bien saluer ndeni comme 9e édition. En tout cas, c'est un plaisir et on a cette capacité à pays, parce que ça grandeur à pays parce que c'est pas donné à tous les pays, il y a organisé biloko aboye. Maintenant c'est d'abord la biso et sa fierté en tout cas, nous avons vraiment tellement émotionné. OK, merci beaucoup. Moni pe maman na banana e. OK, na moni pe moi na za awa. Bonsoir. Bonsoir. Kombo nani? Mitrové. Moi na biso? Pardon? Romain? Pardon? Kombo nani? Mitrové. Mitrové to moni na kati ya stade de Maxi. Vous pouvez participer à la francophonie hein? Oui. Vous participez hein? Oui. Mais quand on présente muké moi ba émotion na yo et ça lui ndenge j'ai la francophonie et yé na pays na bino yo pour vivre en live. Et ça linga bien. Opportunité il y a ba pays mususuté et ça linga bien on a coupé sa président na biso merci. OK, merci beaucoup moi na lobi après ce président bango merci parce que j'ai francophonie et yé na mboka na bango. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il parle anglais. En anglais. Moi je sais pas l'anglais hein? What's your name? My name is Juvenal. Jiven, what are you doing now? Now me now I go there, I go see what happened there. I go there and Manangaye bangle baza wapi ba ko interpréter mambo. Me I'm speaking all the English.
My mom is English. We born there to South Africa. Where you live? Me, Bon Marché. Bon marché. In Congo. Yes. Il y a un bon marché, mais à bien expliquer en anglais. En tout cas, il y a un penalty. Je ne sais pas si tu veux interpréter. Tu ne sauras pas? Ah bien qu'on ait interprété, donc bon comprendre que quand il est émotionné, bon, je ne sais pas. Tout je suis interdit. Donc, est-ce que vous interpréter ou est-ce que Okay. I see there the Congo come, the South Africa, the world, the Nigeria, they come there. We happy there and happy. I go to come here again next time. Thank you. Yeah? See you. Vous comprenez, regarde, qu'il y a l'anglais belé, hein? Bonsoir. Tout le monde peut jeune bazawa mais comme représenter moi sentiment par rapport à l'organisation et qui tient RDC agir à francophonie. To sepeli makasi na papa Fachili o asali biso azo lo kumunyo sonzamba ko kitila papa. O so mabe o ya mabe juste nzambe isaela yi. O ngalo bika ngwa malba. Mais en tout cas moi commentaire papa bonsoir. Bonsoir maman. Comment on papa? Papa Modou. Papa Modou to monyo pe na stade Matira wa. O meka muke ko présenter ba sentiment par rapport à organisation o yé na mboko na biso comme 9e édition. Ba sentiment na ngai na koyo koloba teza Seigneur Jésus Christ. Ne atindaki mwana na ye aya kosunga Congo a libérer Congo. To souffrir na ndenge nyoso po na stade Mobutu asala stade. Ba sali eloko moko te. Ba koyo koloba te. So na za ko na motema na ngai. Mbongo esali misala oyo eza ba mbongo bango bazoyiba o ba 18 basali eloko moko te oyo za lelo na uti na kati kuna sentiment na ngena kati pona to tika mutu na transport siko na osonga suna kati so bolala na olala pona fati beton atikela mongura ata moko te et puis là ça bango boyi so ba to c'est l'élection ce qui va ba c'est l'élection eza passe pour la bango ba meka ko tsaka. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Comment on a Belle-vie présenter nos sentiments par rapport à 9e édition et à francophonie Namboka Nabino. Au vivant on peut en live hein? J'ai senti bien parce que j'ai vu les francophonies sont venus, j'ai senti bien. Ok, merci beaucoup. À le bien sentir bien. Na moni na magambo et Namboka na bango en tout cas et salut Kitoko mingi. Merci beaucoup bébé. Bonsoir. Bonsoir. Papa comment on a Papa fils Mpela. Papa fils Mpela to moni on libanda stade des martyrs. On me ramki ko présenter ba sentiment na yo par rapport à l'organisation et puis tout le monde qu'on a laissé tourner plein mais tout ça va me ba kota mais quand ça moi commentaire si ça je sais pas électini non maman au monde hein biso ba to zo chance à otambola na mboka ba pa en Afrique hein vraiment to zaki na soni makasi na mboka par rapport à la infrastructure o to kuta libanda mais o esa mi na mboka na biso donc le ngoli biso sodi donc ba matisi biso na niveau moko ya likolo donc ezala bongo mais tozaka kosenga bango ke entretien na ngonde ezala permanent yango to lipo ba e pérenniser ngo ezala entretien moko malamu donc to longwe peut-être na complexe na ba pays nyonso o ezala au l'entour na biso na Afrique wa to longwe na complexe donc fati ya longwe biso na complexe donc to na haut niveau. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. 2032 pa président Facha Oumela. Ti 2032 ka makamba bo ezala te na kini. Ka ita sa ndani sa komi kitoko. Ezala ba santé ba na bon service Congo. Ti 2032 ngana finaliste. Ti 2032 makamba bo ne Congo to sepeli bongo ezala. Ok, merci beaucoup moi commentaire vite. Maman en tout cas eloko to moni oyo toza ba congolais depuis ngana botama to mona première francophonie ya awa ya ba dirigeant mboka mais oyo siko eza après toutes les populations faveur opportunité aya mona blorabo total ambassade de France total aba pays mususu libanda donc to apprécier ba stade na ba mais oyo salami oyo en tout cas Fachi Rumela ministre sport Kabulu mwana Kabulu en tout cas to jeter ba fleur likolo na yo musala kitoko. Ok, merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Deko kombonani. Comment langa Gentimi? Papa Gentimi, oui, Papa Gentimi, tout le monde est dans le stade. On met comme que présenter nos sentiments par rapport à l'organisation parce qu'il réussit à 100%. Hein? Oui, j'ai francophonie, il réussit à 100%. Et on met qu'est-ce qu'on présente, ben mention parce que c'est la première fois que j'ai francophonie et qui t'en a payé nayo. Alors, est-ce que merci beaucoup, maman journaliste. Il y a liboso na pesa.
Merci beaucoup na chef de l'État Fachi Beton si on a bico rouge peine à train tako kuti bende a gigi mon pépé. To pese deuxième mandat parce que to moni loko mona to mona te na mboka. On fait son deuxième bord. To moni donc loko moko za extraordinaire pour na biso parce que na basera kala to ka pe ba forêt justement Fachi Beton umela. Yo ata Delphin na to voter les soso. Ah bon? Donc Merci, merci, merci. Tout le monde, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, comment on est? Comment Bruno Lutete. Quand tu as gagné, papa, déjà, ça mikangi. Donc, et la type, ma belle, ma mère, moi, mboka pena. Papa, bon moko, maman, bon moko. Même père, même mère. Oui, papa, na moni chez francophonie, et qui tient mboka na biso RDC awa. Si on a récite, na on n'est pas boy. N'habite émotion, mais qu'on présente dans la émission nyonso. Oui, naza vraiment na esengo ya makasi. Nalingaki na vivre yango en live ngai moko na mona ti Fachi azali kokota kobana libanda ti toyambie na kati ngai moko na moni na miso na ngai na boyi bato mosusu baloba na place na babetela masolo do makambo nyonso ezali kitoko. Vraiment félicitations na président de la République son excellence monsieur Antoine Félix Tshisekedi otozali kobenga Fachi Beton. Félicitations na ye elongo Congo ezali kokende liboso pe kokendaka liboso na ye elongo tomoni dans peu de temps makambo minene salami mbala moko Kinshasa échanger o ezali penza espoir pour na biso o ezalaki bandoto lelo ezali réalité pe tozali ko espérer que na deuxième mandat tokomona makambo minene koleka à travers toute l'étendue de la République. Ndenge yango ezali ko salema pe na ba province na ba programme ya 145 territoires to ali ko mona na bilili mais oyo nga moko na moni na misu engouement ya population. Vraiment félicitations, bravo na mboka na biso Congo. Ok, merci beaucoup papa, présenter ma félicitation à eux. En tout cas, Nambo Kanabiso, il y a Congo, tout le monde peut dire comment si bonsoir. Bonsoir, maman. Combo nani? Combo nanga maman Beni Mousseyi. Maman Beni Mousseyi, n'habite au beta Nzango, tondé. Na beta Nzango tenga na vandi awate, na vanda na bandundu, na uti na pont kwangu. Ok. Na yeka juste pour na G francophonie. Na yeka pour na G oyo vraiment na sepeli mingi na yaki na mwana tokoti vraiment spectacle ezalaki malamu, présentation ezalaki malamu. Félicitations na président na biso Fachi. Toza na posa na ye vraiment makasi. Toza na posa na ye makasi na leo makambo ya sali to sepeli makasi nzamba pambola ye vraiment ndenge to mona makambo boy to mona kana mboka mususu mais lelo yeli biso moko na kati ya mboka na biso yango toza na esengo makasi ya komona makambo boy na mboka na biso vraiment to moni ba pays ebele batu baye c'est que spectacle koza sou makasi en tout cas nzamba pambola yo okoba vraiment na ba idée ya kitoko vraiment merci beaucoup ngana uti na province na yepe apona landango kaka. Ok, merci beaucoup. En tout cas, on rozonga kuna na bandundu opesi bango na so mbote mingi opesi bango événement yo kuta na capitale à Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Nani? Kena Mousseyi pour ko vivre en Congo, j'ai francophonie et ça lui ndeni. Très bien. C'est lui très bien Ko lo banini kasi. Merci Pananga. Ah, ya pesinenga. Ya pesinenga merci merci donc toujours qu'on nous a interview. Bonsoir. Comment nani madame? Comment nanga awa molekangandu. Tout le monde au libo stade de martyrs et ko participer peut toujours na bagé il y a francophonie qui dit comme 9e édition na pays na Buno. Alors ni on peut nous présenter comme sentiment par rapport à l'organisation. En tout cas na mingi olobate tembesili omoni tato foto betele maboko tembesili biso toyaki depuis so erni place ya te donc plein craqué donc topesaka merci na papa mokonzi mboka babote aboy na mona ngoka na Zambie mais lelo na vivre na kin donc to makasi et c'est pays singa makasi. Waouh, ndeko ouais, quand on a domaine tout ça nango vraiment ya chez la francophonie ouais mais biso vraiment na kati ya grand marmite auto benga stade de martyrs na ça ko liboso ya dessin moment na simananga ba benga ke mascotte les mascottes. Alors mascotte oyo yende a représenté 9e édition oyo kiti ya chez la francophonie awa na kati ya Kinshasa na RDC. Donc j'ai obozo tente obozo mona oyo mascotte oyo kombo na ye Masano
tant que tu as évité, on a tenté mon robot, Aza léopard, Aza léopard, donc, comme on est, Eza Massano. Donc, il y a représenté 9e édition où il y a la francophonie et qui est la RDC. Net na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire, c'est la 8e édition et bien qui en 2017. Kuna ezaki représenté mascotte na bango ezaki éléphant na bien ki na kombo ya pharaon ndenge o biso to benge na komba Massano na Côte d'Ivoire kuna sika 8e édition elekaki na 2017 éléphant na mascotte on éléphant ba benga ki e pharaon. Oui, tozo continuer quand na domaine tozo nango tozo vraiment quelques interviews et pas ba tout mais comme ki koyeba to continuer koyeba idée na bango par rapport à organisation et qui tel biso comme 9e édition. En tout cas tout le monde ka longonia, tout le monde ka oui, tout le monde récite à 100% oui. Est-ce que vous avez contredit magambo azate? Question mark, donc toujours combat et longona bino. En tout cas restez branchés, restez branchés, surtout ne zappez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner pour ce qui est édition ya boé nil par ailleurs kakana ya biso podcast la chaîne de référence. Oui mais ça toujours qu'on peut amener information vraie, information réelle donc quand dans le bac ils a playback c'est vraiment live. Merci beaucoup à suivre. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po musika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa. Heureuse et aussi très fière de pouvoir être ici. Vous avez déjà joué? Non, on commence en lundi. Lundi. Oui. Vous avez commencé où? Quelle discipline? Nous faisons l'athlétisme et moi j'ai fait les 100 mètres tués et elle le sprint. Oui. Ok. En tout cas, soyez le bienvenu ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu ici. Merci beaucoup. Ok. On est ensemble? Oui, toujours. Bye. Ok. Quand on a donc ils ont vraiment sentiment, ils ont vraiment de la francophonie. C'est génial. C'est génial. Là, quand on voit les gens, ça, c'est beau, cette ferveur pour le sport, pour les gens. On aime les gens. Nous, on est ici, on voit tout ce que les gens ont dans le cœur. Donner aux autres. C'est magique. Même nous, on est content d'être ici. C'est beau. Ok, merci beaucoup et passez un bon moment ici au Congo. On va profiter. Merci beaucoup. Et puis, quand vous artistes des caméras, c'est-à-dire que l'émission est souki, tokutani bongo na édition zali koya. En tout cas, longonia na RDC. Merci beaucoup. Sangana mulili opesa lilogo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala lokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga okeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobezaki otemeza temo emisala emonani linga kolobezaki touti mosika esansa tokomi linga kolobezaki ya kolobezaki linga kolobezaki matoye yoki miso emoni linga kolobezaki otemeza temo emisala
nyonso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandedi si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te